C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convivialité que le bureau définitif du Sénat est venu rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il est de coutume et dans le respect de la Constitution, il était question pour l'équipe dirigée par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde de présenter ses civilités au garant de la nation, mais aussi le remercier pour son accompagnement dans le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Occasion pour le Sénat, à travers son bureau, de réaffirmer son engagement à accompagner la vision du chef de l'État dans tous les axes prioritaires de son action à la tête du pays. Nous avons eu à lui faire rapport de ce qui a déjà été fait depuis l'installation de ce bureau. La mise en place de nos différentes composantes, nos groupes provinciaux, nos groupes politiques, nos commissions permanentes et finalement notre conférence des présidents. Et nous sommes engagés dans un travail pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il sied de relever l'importance d'un partenariat solide entre la première institution du pays avec le pouvoir législatif. Loin de faire le bilan depuis son installation le 12 août dernier, le Sénat, qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, poursuit sans désemparer la session en cours, essentiellement budgétaire. En termes de bilan, nous avons été installés comme bureau depuis le mois d'août. Cette session est essentiellement budgétaire. Donc notre premier engagement en termes de bilan sera que nous puissions apporter, en tout cas traduire les attentes de notre population dans le budget qui va être voté au sein des deux chambres. Nous avons déjà commencé à traiter la question de la reddition des comptes ainsi que de la loi rectificative 2024. Et avant que nous ayons atteint la fin de la session, bien sûr, nous allons traiter la question du budget 2025. Les 7 membres du bureau du Sénat ont quitté la cité de l'Union africaine avec la ferme intention d'orienter leurs actions dans le sens de traduire les engagements pris devant le président de la République en actions concrètes dans l'intérêt du peuple congolais. Mbote mingi peuple congolais bisika bozali, bureau politique ya Jeko l'œil et l'oreille du peuple, le parti ultra-kabiliste. Et tiningana ko rassurer bino ke constitution na bino oyo bino moko peuple congolais bo voter un référendum eza une malédiction te, mais régime oyo ba jouisseur di ba komi malédiction pour na peuple congolais na mégestion na bango, na ba détournement na bango, na incompétence na bango, pe na violation répétitive ya constitution oyo bazali ko sala na kati ya mboka na biso. Yango moni baza na incapacité ya ko expliquer bino clairement différence o ezali entre souveraineté au article 217 za kolobela, souveraineté na territoire. Likambo ya kokamwa pe ya soni. Président de la République oyo a prêté serment na même constitution 2 fois. A yebite ki bakoma yango na Congo, na Kisangani, na Simisimi, na mission catholique Saint-Gabriel. Likambo ko kamwa. Article 217 ça lobi la souveraineté. Souveraineté lobi nini? Et lobi pouvoir otoza nango na kati ya mboka na biso ya ko faire respecter mibeko na biso pe ko sala mibeko na biso moko. Nde yango souveraineté. Territoire. Ba territoire na biso zali protégé l'article 214 alinéa D ya constitution mboka na biso. Bati kakoko sabino constitution mboka na biso ezali mabete. Toboite ezali eloko bato basali ekoki kozanga ba imperfection te, mais ce n'est pas le moment pour nous pesa priorité te.
Article 217. Ce que Zala qui m'a bé, mais président Félix Akomaki, président Union africaine. Grâce à l'article 217, les Congolais tokoki ko voyager plus de 45 pays sans visa. Au l'accès à passeport à Congolais, ok. Grâce à l'article 217. Bako sabilote. Ce qui toza na l'ambassade, na ba pays mususu, au nom il y a réciprocité, principe à réciprocité, pe bango pe batie pa na biso. Grâce à l'article 217. Bati ko diaboliser yango. Bango moko bakomi malédiction pour le peuple congolais. Pourquoi? À cause il y a difficulté au bazar yango ya koyebisa congolais vérité. Bazo ko ka ko interpréter constitution mboka na biso te. Baza na agenda caché. Ezali ba pesa monsieur Félix 14 ans encore. Il y a souffrance tout comme pendant 14 ans. Tokufara na este Congo yango nesi bakaboli yango. Bande kokula bazo kufa na masasi, biso to kufa na nzala na torture morale. Peuple congolais bo fongola biso article 217 bako sabino te za na problème te. Biso kutu tondima ko céder partiellement notre souveraineté. Par contre, ba pays mosusu sotali na Mali l'article 117, Niger article 172, Burkina Faso article 146. Bokomo na bango bazali ko céder totalement ou partiellement. Mais par contre, biso zali tokoki ko céder partiellement. Bota la différence. Mais bota la bamboka wana ndenge za développer. Et si kanini balobi tokolongola mabele na biso to pesa mboka mususu. Pasteur, voici l'homme. Oza mosali nzambe zala sérieux. Pesa biso article ya makambo olobela ki peuple de Dieu. To pekiso kolobaka mboka note parce que oza congolais. Mais tambola na bo solo. Pesa article o ezo pousser ba congolais ba ko céder mabele na bango pe ba voisin. Pour la nini bozali ko kosa peuple congolais boye. Kaka pona ko garder l'intérêt égoïste na bino. Régime oyo bazali ko manipuler biso makasi. Bo sereli boye bake constitution na biso. C'est vrai, ils ont une perfection parce que bato basala yango ezali bato. Mais boye belo komoko lelo oyo. Notre constitution ezali victime ya politique ya qui veut noyer son chien la quise des rages. Bokota na Google. Botanga traité ya EAC article 4 mobimba. Bomona ndenge ba teka biso déjà mboka. Mais lelo bazali ko distraire biso dans l'article 217. Bon vérifier na ba téléphone bisika bozali. Era manipulation c'est l'équipe. Bande quoi IDPS bazali na monopole à ko manipuler bisoté. Tozali kozela babongisa social à peuple congolais, yango ndezali dirigeant. Mission balaka ki biso le peuple d'abord, ba kokisa yango, ba bimisa biso na distraction. Peuple congolais, soyez vigilants. Ceux qui bazali kokokate, ba démissionner. Toluka congolais mosusu, oya kozala compétent ya ko diriger biso na même constitution.